Ba analyse ya Manika esukeli wapi lelo affaire na ye na Davina basuki wapi na parke kuna ndeko mwasi akovivre ndenge nini atiki mobali na ye na bana na ye na ndako etokobeta pe lisolo ya ndeko na biso Cynthia Kapashe na kati ya Paris bandeko na nga esali tellement bien. Welcome na ye Cynthia Kapashe na kati ya Paris toyebi ndeko Cynthia journaliste oyo asalaka ba analyse na ye bien, alingaka na ye ba polémique te fi moko, alingaka na ye azala ye na ndenge na ye e kokamwa tomoni Malika na kati ya parquet ya Gombe. Déjà avant to banda na kopesa mbote na balandi na biso nyonso bana mama ya la grande découverte TV ka ndenge na linga bino bo s'abonner bo like bo partager et merci na ba o nyonso balinga biso batalaka biso ba likeaka ba partageaka ba vidéo na biso vraiment en tout cas bozala mitema na biso merci infiniment bandeko. Tomoni internet eza ya koningana ndeko na biso Cynthia Kapashe à Koti Paris. En tout cas, il s'est biso bien. Après qu'on travaille dur, après avoir bandeko belé oyo babandana bango, tant moko ko travailler na bango na YouTube, babandana ba Ken Piana, ba Karine Mokonzi. Déjà yé moko a témoigné que muta sala aya na internet, ezala bongo Karine Mokonzi. Et lelo Karine Mokonzi biso na sotoye ba déjà akenda poto, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans déjà. Na kati ya poto e Kapashe atikala Kinshasa bandeko mosusu pe otoyebi ti lelo baza na Kinshasa mais esengo komona ke patience efutaka o babengaka chaque chose à son temps. En tout cas tant ya Cynthia Kapashe la famille ekoki tant ya Cynthia Kapashe ebelemi lelo ye wana tomoni pe a rejoindre baninga na Paris mais ya ekosala nini ya ekosala oya ye makambo ayekotikala na poto te mais ayekosala oya ye musala prévane na bémission na ye o na landi azo promettre ba conférence de presse azo promettre batu moi makambo na ye ekosala. En tout cas esali biso bien komona ye bandeko biso baletotika etozala na patience moto na moto aza na ngonga na ye oyoki moninga kei. En tout cas koyoka motema pasi te ko stressé te pe satan ata moninga kei tour ya moninga yo pe tour na o ekeya tango pe ngonga na o ekeya batu pe bakobeta maboko et voilà lelo tomoni ngonga ya Cynthia Kapashe et Betty. En tout cas esali vraiment bien esali kitoko makasi voyage na ye asali yango pe calmement toki makelele te o approuver bato asali yango vraiment kitoko nga na sepelaka na ba conseil na ye na ba analyse na ye. En tout cas asala musala na ye vraiment kitoko et puis alingaka na ye ba problème te alingaka respect alingaka ba manquer respect te. Mais bandeko biso na soto banda komona Cynthia Kapashe na ba Malika. En tout cas ba analyse oyo Cynthia Kapashe asala na Malika ezalaka vraiment kitoko bandeko nanga. Ba analyse wana ezalaka vraiment kitoko zomona ke ezala même na ba maloba oyo des fois soki ba mabe moko ezobima même ndenge a travailler kanalité ya kando mona ke adozaka bandeko na ye oka te wana te o comprendre ekendaka bongo mona azokende nango na mwa koseka. En tout cas esalaka bien et puis aza ser moko ya baleki ebele neti ba Malika bongo ba grâce temo apesaka baleki ba conseil mais vu que eza na baleki yango pe eza na baleki mosusu ntango opesa conseil ya kolinga na ye ta yoki me ntango okende libanda akesala makambo na ndenge na ye. Malika kovanda na ye na Cynthia Kapashe chaque fois na même na bémission na bango omona en direct même apesaka conseil alekisaka te ebele te mais omona ya moke elekaka et tomona ndenge bakenda nango même lite ya kanda Cynthia apesaka bango toujours ba conseil. Mais lelo kokamwa bandeko na ngai tomoni Malika affaire na ye na Davina et soki apwa bandeko bokoroche bino moko kakuna baweleli nini la famille eloko nini esali bapotana ndenge bapotani wana. Malika aza soi-disant moto ya sila kotelaka sila na bamakambo nyonso tomonaka elekaka
akotelaka sila la famille. Pona Malika yo koki kosimba sila te aussi longtemps ya zawana. Moins de crête ya sila, en tout cas Malika koyela yo mwana mama na ye mwana tata na ende sila bisalu bekam. Oh nangongo toko solo la boye, ça fait déjà 5 jours. Malika aza na parquet kuna bandeko na ngai ba condition oyo bato ba vivra kuna. Bandeko ebele bayebi, bandeko ebele pe bayebi te. Déjà mwana mwasi aza une mère de famille, aza mwasi ya mutu oke kolala na parquet place moko na bakulunea, place moko na bato basalaka mabe mingi. Ok kolala otiki ndako na yo bandeko na nga eza vraiment eloko mo ya kitoko te na mwasi ya libala, même pas mwasi ya libala, même na mwasi kaka bandeko. Problème ezalaki nini? Lelo ndeko na biso ça fait déjà 5 jours aza kuna na kati ya parquet ya Gombe. Problème ezalaki nini? Anteta nenga olala bongo ndeko na biso sila na minicho ya kolala na ndako, bien sûr akoyi kobenga ba intervention. Akoyi kobenga ba intervention par-ci par-là, boya boko tela ngai, leki na ngai, mutu alobela ngai, chroniqueuse na ngai, molobeli na ngai, bakangi et tout, oui. Mais ya kolala na ndako ya kolala na ndako na minicho Malika a humilié mobali na ye. Ça que le prison bongo toloba a humilié même voir même mobali na ye. Bandeko na problème ezani la famille. Toyebi Davina na sila bayokana na bango sute mambo simba sute et tout. Davina akoma ko travailler na ye na Belleville Kanzi. Avant même abanda ko travailler na bango mibale moko ko ya pa Belleville moko okende pas sila ka ndenge zalaka. Mais il y avait un moment bayokana na bango te ka ndenge zalaka place basi ba vandaka ne ba lobaka ke basi totongaka mboka te bandeko. S'il vous plaît, bon like, bon partager. Bayokana na bango te, koma eke zongi. Et tomona, tomona wana, Davida ko poste babiloko na ye, si la pe kuna bata si la pe. Déjà ba kuku bazaka soki déjà bokabwani na sila. Déjà mabe pona bango mabe ekotaka. Apparemment nde to comprena. Po a partir ya wana tomona bambwa kele koma akoleka. Omona ke en tout cas que mutoyo na bato akuna ezo simba te. Et Davina soit disant comment ko poster babi poster la na ye koloba babilobela na bien. Déjà ko publier koloba babilobela na ye na page na ye et selon baba cook selon bato ke Davina alobelaka sila. Et ba guerre comment okende nenge kendaka wana bandeko na ngai. Et si kokoma Davina finga sila en tout cas wana ngamoti lelo na zaka na équation to yeba te zaka ya solo soki eto ya lokuta en tout cas soki ezalaka ya solo mutu nyonso asepela nango te selon ba dire que Davina afinga sila parce que sila za mukolo biso toza babantu mwana muke fo yeba ko respecter mukolo bandeko nanga bato bele bateleme nango bato bele basepela nango te. Si réellement Davina a finga sila parce que sila wana pa za moto a aider bango koya ko tourner bandeko nanga après tournage ezaka ya ofele te ezala toujours faut ozwa ata ne fils que moi transport ba pesa et batu nyonso batelemi nango eleka soit disant mikolo kake ucholeka Davina akendaki ko poster poster la na ye nenge amesana ko poster nenge batu ba conseiller Davina pona sila en tout cas Davina ayoka achana se mais akomaneka ko poster vu que biso pe na communauté na biso ezaka ndenge nini soki oki ko poster mutu wana boloba na to oki ko poster loko moboye directement batu ba ozwango na angle nini ke oyo abwakeli mutu intel oyo abwakeli mutu intel nenga poster boy c'est kabwakeli intel batu bazwango nenge bazwango wana et Malika ye lokola za petite sœur propre ya sila oyo ezake ye bakoki kosimba sila bisalu te déjà ye moko aloba yango na otshela bino ba audio ndenge akoteta nzika
akolobake ye surtout na ba comédien o akomeka na sila yako ya bafingi ni mobali na yo ni mwana na yo ata kutu toboyi toza fanatique ya moto oza mwasi libala responsable faut oza na ba limite. Déjà Malika aza fille moko aza intelligente aza na sagesse en tout cas aza na sagesse mais soka aza na kapache neka na ocho yebisa bino aza na genre banalize wa salaka o mona ke réflexion kitoko etant que madame mwasi ya mutu mama ya bana et tout mais soka aza na capacité apparemment à débordaka ndeko na biso ya mwasi a débordaka la famille toye komona Malika en tout cas ayaki kotuta ba bordure bayambaki epa ba révi alobi o alobaki wana pona Davina et balobi kuto alobi koleka wana o esali ke Davina akangisa ye mais na oche la binoka eskrebo yoka oyo ya alobaki d'abord na débit tango amoni Davina kuna ezoyinda na ndeko na biso sila boyoka oyo ndeko na biso Malika ayaki koloba bongo toya ko continuer ngana bino ndeko nomo ya théâtre basalela bino ba faux compte. Merci. Ngana ya na mission mo awa na lobango ke ba comédie. Pourquoi na lobaka bongo? Parce que une fois j'étais avec une comédienne. Bon bete so ba faux compte. Comédienne na touché sila te mukolo touché sila na oya. Et puis attends la na lobaka bongo. Yebi ka oya ka pété. Pour na tanga kombo na ye pour na yebi ka za na des faux comptes. Voilà. Pas toute la remborde. Ngapena yebi. Ana des faux comptes. Comédienne pene ya kombo makamnyo so pe kitoko. Davina oso na ba bakute. Oso na ba ndeko no ba comédien. Po oso na ba baku ko yebi bango. Po même na style ba baku nyo so yebi ni bango te. O moni sko place style ya ko so na ba tute. Po oso na nani? C'est ma toute première fois dans mon milliardaire. Au régime des Yebi. Nasnel. Ayo son na ba faux compte. La maison d'habitat. C'est ma toute première fois. Na mon milliardaire ayo son na faux compte. Maman, au salaire mon fille na o. Ata nous dans intimité au bossa nango. So ils na batu ba to mpépé. Po chambre chegi babi on est mutuka chambre hier. Chambre hier, ezanini. On a pu déjà la souster, ils ont bakala bapina kala. Maman, ce que ça n'a pas mal à tubelez. Tubelez. Ce que tubelez est compliqué yo. Ma chérie. Yaya. Tala ba ton erreur. Le mot bango ba mitami pepe. Ba ya. Le mot bango ba mitami pepe ba ya. Montre quoi neti Davine so ba tuni yo na sila bo wela nini. Attends na conversation ko bo sololi. Et yo comme longo lobite. Oyeka pour bando lobaka n'importe quoi na komba sila. Mais lobi vrai cause te. Et depuis sur le banan, on a un an. Il dit ça, ils sont rajoana et c'est nini. Voilà bana mama, j'espère binomo boyoki Malika mania. Awa penza zo teta nzika. Azo tuta babordi, alobi o ekeya eya. Oya komeka na sila. En tout cas, à commune. Donc, il y a ayebi voir même dans ba fort continuation sur au baya ko finga si la ba page na bango. Ayebi ba fort continuation sur au balobi la ka belle vie. Donc moi si vraiment ayebi yango azo promettre bango ki o akomeka. En tout cas, yena ye ekosuka wate ekosuka mabe. A promettre bandeko na biso wana nyonso toyoki ngana bino toyoki ndenge ndeko na biso Malika azo promettre et a kebisi bel nani Davina bino mo boyoki tout ça ti oya ko salango oza mwasi ya libala ozo raisonner te que mobile na ngai na ochaye wapi olali 5 jours na prison ma chérie
5 jours na parquet wana il paraît balobi eleki kutu prison kutu moi bien pour prison balobi bakopesa o chambre na yo ok bafuteli o chambre moi propriété et tout baya ko visiter ozola la paix à l'aise babi na parquet wana il paraît ka place ozola la place ko subela ce qui peut pour sa toilette ka wana bazana kachomo na parquet wana ezalaka tellement propreté mais na botala moi ça libala ti okoma na niveau wana da malika mania eloko nini esali okoma na ba niveau wana na minute to koloba bwesila akolala pongi na ndako na ye sila akolia à l'aise yo zolia ndenge nini otiki mwasi na mobile na bana peut-être mobile fala kende musala mais aza obligé à kovanda na bana obligé à kobeta mutu bandeko nanga likolo nango toyoki basengi malika $500 pour ba PC liberté provisoire il paraît 500 pesate balobi bakakoli na 150 pe batukuna baboyi balobi suka ka 500 botala niveau ndeko na biso ya mwasi oke ko se humilie yo moko ebela bato ba respectaka yo ozala kutu sans mobali ozala marié te okoma na niveau wana ya ba parquet te siko komi marié komo komi kotisa tina bakati wana malika eloko nini sentiment nini esali o mikotisa wana vraiment esali pasi oyok nayoki soni na place na o malika mania fallait pas s'il te plaît mambo ete ya bandeko musu batikali soko bimi ma chérie changer façon ya kosala ba analyse na yo changer façon nini ya kolobela likambo za na ba preuve te koya koloba te mingi tolobaka ba il paraît pour ani toza vraiment na ba preuve te tolinga ko confirmer makambo te même na ba analyse na biso soko koti na chaîne na biso omona ke to confirmera automoni photo vidéo eleki et tout mais automoni te na chaîne na biso to confirmera te pona nini biso na communauté toza na ba leson di mingi tozaka na ba leson di mingi bato balingi koloba mingi tolinga koloba tellement trop alors eza na babilo mosusu faut pas to ya ko confirmer yango lelo malika 5 jours na prison na cacho mobile no azolala ndenge nini osana mwana uchobota kala te je crois bien mwana na kokisa ba ina ne ba 2 ans si je me trompe pas alors pourquoi komi koti satina ba niveau oyo ma chérie makambo ete yayo peut-être mobile na ona ebite soka olingo continuer ba biloko pona belle famille ba otala bakangi belle sœur na biso pona nini asala ba analyse tout rebordir nini abetaki tala na niveau ma chérie tala niveau ma chérie na malika nalinga ko mingi ba mame ebele batala ko balinga ko ba mona ko zala na sagesse mo kati na yo mais sagesse wana ko ke na ngo terre à terre tina makambu oyo ya batu lelo to mona belle vie boye ngana websa abino un jour to mona bango basoli na sila e biso batotala bango biso batokotela bango nde bokotika na soni parce que we hana jibe to mona handwa we hana jibe e umela batukuna bazo finga bango kuna bazo sekaka batukuna bazo chola bango kuna bazo sekaka bana mbatika na soni ba fan lelo we rason so mwana bali to ebake jiba rozala soki sora ya bali to ebake we rozala alors lelo baza niveau ni bandeko bahando o internet totala ndeni na okotango tokotango na loyenge te tokotikala na soni bana mama lelo botala malika esali pasi pe mawa voilà bandeko tokoluka suite ya malika zamba sunga en tout cas bambongo epesa masila mwana ye wana bundelaka yo telema na place na ye telema na place ya mobile na ye boluka solution abimisika zawana isika zawana eza isika malamu te etala ndenge bayaki kosaele amukamate tala ndenge azalaki vraiment esali pasi pe mawa et voilà bandeko félicitations na Cynthia Kapashi abonnez-vous likez partagez bisous.